Olingi comme si nga na boma. Élégance. 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 Bonsoir, 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 bonsoir. Vous allez bien? Bah, bonsoir, bah, bonsoir, bah, bonsoir. Bah, bon week-end. Bonsoir, tout partager, tout tapoter. Tout tapoter, l'en live. Et voilà, il faut dormir. Et on retrouve ce tempo très, très sentimental, c'est un peu le style romance du Kofi classique qu'on connaît depuis de nombreuses années. C'est le Kofi sans moto. Ouais. Bien Kofi Olomide, vous êtes le bienvenu. Voilà déjà un bout de temps qu'on a perdu vos traces. Évidemment, nous savons que vous êtes allés travailler comme d'habitude. Cette fois-là, un petit peu en éclaireur. C'est l'impression qu'on avait. Donc vous avez annoncé un voyage qui devait préparer une tournée. Apparemment, la chose s'est fait. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé comme... Maman Anna. Mais même j'ai profité... Maman Banebele. J'en ai profité pour prendre un peu de repos. Je me suis reposé chez... Bisous ma chérie, je t'aime beaucoup. Quand vous dites chez moi, c'est-à-dire à Paris, dans mon petit trou à Paris. Mais j'ai été comme prévu à Washington. J'ai signé le contrat. J'ai même fait un petit tour pour le plaisir à New York. Et tout se passe bien. Le groupe est attendu... je ne vais pas dire la date encore, mais le groupe est attendu là-bas. Mais lundi prochain, lundi en 8, pas celui-là, l'autre, nous refaisons un tour en Afrique de l'Ouest. On va, en l'occurrence, bonjour à Bamako, et puis à Dakar, en Gambie. Et en avril, on fait Pointe-Noire et Conakry, la Guinée. Kofi Olomide de retour, on a vu aussitôt revenu, 3 coupes riment à quoi? Parce que on dit que vous avez eu des prix et que vous avez été plébiscité par ces milieux, meilleur artiste africain. Comment ça s'est passé tout ça? J'étais surpris moi-même, c'est-à-dire un jour on m'a remis une invitation comme quoi la presse africaine à Paris, sous l'instigation de M. Hassan Diop, qui anime à la radio Média Tropical, qui est très connu, avec Jeffako et un autre monsieur qui s'appelle Kams Production. Ils ont été l'initiative d'organiser depuis 2 ans maintenant une remise de trophées de victoire de musique africaine aux artistes méritants pour l'année précédente. C'est ainsi que c'était le 19 février, moi je me trouvais encore à Paris, j'étais invité comme tout le monde, la salle était archi comble. Il y avait les Aquesson, il y avait tout le monde. Il y avait les grands noms de la musique africaine. Donc ça fait une panne de plus dans votre carrière. Et ça vous a pas un petit peu surpris quand même? Ça va. J'ai quand même reçu en une fois 3 trophées comme ça. J'étais quand même ému, surtout par le meilleur musicien africain. Tapoter, partager. Ça m'a vraiment beaucoup ému, d'autant plus qu'il y avait mes amis et collègues, les Alpha Blondy, les Ismaëlo, Yusundo, tout le monde était là. Et personne n'a apparemment boudé ce sac. Donc je remercie les gens qui m'ont donné ça. Et je dédie tout ça au public zaïrois. Voilà. Ça c'est mon pao. T'as la gêne. 3-4 minutes et tout est dit là-dedans. Kofi Olomide. Voilà. Il faut ramasser et déranger. Romance du Kofi classique qu'on connaît depuis de nombreuses années. C'est le Kofi sans moto. Bien Kofi Olomide, vous êtes le bienvenu. Voilà déjà un bout de temps qu'on a perdu vos traces. Évidemment, nous savons que vous êtes allés travailler comme d'habitude. Cette fois-là, un petit peu en éclaireur. C'est l'impression qu'on avait. Donc vous avez annoncé un voyage qui devait préparer une tournée. Apparemment, on a l'impression que c'est fait. Comment ça s'est passé? Où est-ce qu'on en est? Ça s'est passé comme je souhaitais. Mais même, j'ai profité pour une fois, j'en ai profité pour prendre un peu de repos. Je me suis reposé chez moi pendant 2 semaines environ. Quand vous dites chez moi, c'est-à-dire à Paris, dans mon petit trou à Paris. Mais j'ai été comme prévu à Washington. J'ai signé le contrat. J'ai même fait un petit tour pour le plaisir à New York. Et tout se passe bien, le groupe est attendu, je ne vais pas dire la date encore, mais le groupe est attendu là-bas. Mais lundi prochain, lundi en 8, pas celui-là, l'autre, nous refaisons un tour en Afrique de l'Ouest. On va, en l'occurrence,
de nouveau à Bamako, et puis à Dakar, en Gambie, Et en avril, on fait Pointe-Noire et Conakry, la Guinée. Kofi Olomide de retour, on a vu aussitôt revenu, 3 coupes, rime à quoi? Parce que on dit que vous avez eu des prix et que vous avez été plébiscité par ce milieu, meilleur artiste Maman africain. Rina, vous avez un sujet. Pas Freddy. Manta. Un jour, on m'a remis une Tu invitation. as un sujet biso. La presse africaine à Paris, sous l'instigation de M. Hassan Diop, qui anime à la radio Média Tropical, qui est très connu, avec Jeffako et un autre monsieur qui s'appelle Kams Production. Ils ont été à la... Les 11 de Makamo, Mboka Eleng. L'initiative organisée depuis Bisola Mamasi. une remise de trophée Atabo lobby. africaine aux artistes Ya biso to kangaye kaka awa. Mama si to kangaye awa. 19 février, moi je me Ah trouve ouais. à Paris, j'étais invité comme tout le monde. La To kangaye awa. Awa. il y avait les Aquesson, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde, il y avait les grands noms de la musique Ya africaine. biso na mama si sukate o. Dans votre carrière, et ça vous a pas un petit peu surpris quand même? Ah, mon père, ça a l'air très jeune, hein. Bobi nani, bobi eti. Kalonge moi na ce qui nani. Oh, zela. Ara moi libandi. Zela. Oh mon âge. Oh mon âge. Oh mon âge, boye bieti. Bon, si vous avez mon père, vous avez c'est là-bas programme nae. Ah, pas Freddy Akerab. Namoni pas Freddy Awat. Akerab. Mon père uta musika azo pese là-bas programme nae. Bozo mona. Voilà. Bon, tapoter. Tapoter. Bon, partager, de le sabbat. Vous allez, ngana bomba na nelongi na ngana chaka mama si moko, ok? Kuna moni, bon, partager, Mopao mokonzi, motema mamasi. Mopao pito zaka pona mamasi na mopao. Talaka bakolo couple, oba pesi couple lengi. Pourquoi pas? Talakaka. To partager, to like. Cindy. Combattant, ça va? Bon tapoter et ça la biso bien. Maman na rappé, ngani ngana ko mona na te. Cindy, ça va? Bo tapoter. To solo la. Hippodrome de Vicente Kalate borozwa date, borozwa ba date Kalate. Peut-être moi autre robande ko si la te borozwa date penza hippodrome de Vicente. Hippodrome de Vicente, borozwa date Kalate. Boete, mamasi. Mamasi mon combat, atayo moko. Kalate tozwa date. To kanga minoro Kalate. Date yango. Bozo chat date yango bozo chat toko cha.
date karate moko kolo makamu na ye moko muta yake idéologie na ye ya nani Hippodrome de Vicente ye moko mopao ayelaki biso date na ye moko muta ayelaki biso idée na ye moko pe mukola komona ke ngonga ekoki ke nazo cha date na nga ye moko pe muta ko cha date na ye donc to ko forcer yete oh bato bazo tia ko forcer peut-être apcha date date ko tia kisi njora tika ko contribuer makambo ya kofi kisi njora yo sala makambo na yo ya mutu no sala makambo tika ko contredire makambo ya Kofi Olomide mopa oye moko alobaki akocha date kuya ko chete cha date e komi lokola kisi njora yo ne mutu zo tina mopa a cha date non yo sala makambo na yo tika biso kimia to boy ba problème décembre ezoya to bona biso to yebike ya mopa na biso ya Kofi Olomide akocha date bota potelenga live la famille bota pote live badate ba chaki limwe c'est mon combat oh bon ba chaki 11 date ti jawala bano ba chaki 11 date po yega ba cha date oh lo bazo sala mission na ina mois de janvier wana bazo ba n'importe quoi a souffra trop na quartier la ta mona passé a somata nini te ba nyokola ye ba cha pe date bo cha date oh kisi njora banile makiona oh ah bon badate eza sute donc wana sezaki na oka en tout cas siko ya biso yango siko ya bango lokola banile bateleme na biso ya biso bandeko botapotelenga po anga na umelaka te o ntango bato mitema mbi bakokota ah bon makio na nde makambo wa bon siko yango bakomo lata siko Hippodrome de Vicente ya mopao siko bakotia mokolo nini o bacha date bacha bonsoir maman Diana bonsoir bakomi bazo menacer merci beaucoup na Flair donc bazo menacer biso makasi bacha date ezalaka te biso moko mopao ayebi era kocha date bango batiaki badate toozela bango batiaki badate le premier banini oyo nyonso ezalaki badate na bango te nga kuna nazokama badate yango ezokoma te yango biso totiaka na date na ere tokoma peza prête mopao azwi programme nyonso nde ntango kotia date mamo ekangi eza te batiaka kaka lukoso ya kotia date en même temps ntango ekoma na ere wana o banile o boye non tosala peza précision mpenza eza ya date précision mpenza eza ya date buche te o bino bali totiaka buche ntango tokoma wana ale o nilation ndenge ya bino bozo non kisi njora yo jamais okoya kotia donc yo oloba pa mopao ayoka yo po yo tia date bocha date oh donc yo foya koloba ntango mopao akoyoka yo nde atie date ye moko azosalela programme na ye awuti kobeta baconcert na ye siko azopema na madame ne akote mamasi mwasi akangi masolo oyo asimbi mpenza evenema otapote bozosilisa so bayika botu napesi bino mbote bino so boza awa vraiment mbote ebele botapote bino to boyebi kaka tosalaki bemangwe le 20 ezalaki ya koziyinda mpenza na kati ya hotel nini kutu na kini nini hotel oyo elekaki evenement oyo mopao moto liboso abetaki na hotel wana bosani kutu bandeko nga motu hotel Hilton
hôtel Hilton elekaki ya mine bino bomonaki na ba era bazalaki kuna era bomonaka bazoyaka kota suka kaka wana kaka pa kiese bato nde basepelaki balongo les 20 babeti kuna après bake kobeta na Abidjan ezalaki jour nini ezalaki soki le 24 le 25 pour le 20 le 25 donc ezalaka une semaine les grands Mopao ye na kati Afrika zo sasa na ba concert na ye le 26 merci le 26 nde yindaki penza na nani na bwa bisusu na kili zaki na Hilton kuna nde ezalaki soki na na kuseni kuto komba bokoma na Abidjan na nani wana sali wana ezalaka boye lokola ballon wana yango ka Mopao abetelaka mingi sali wana esala boye bapa kuna na kati ozomona ke danger ezalaka na kati botapote Sofitel Koffi Olomide avec Mama Si bomonaki Mama Si asalaki mwa evre moko kuna bomonaki yango Mama Si asalaki mwa eloko moko na kati kuna bozela soki batindilaki yango awa te balobi Mopao batiaki loboko moko tatouage Mopao batindelinga video moko boye oyo Mama Sylvie tala eske tatouage wapi loboko ala na tatouage te Oui, anniversaire Mama Si na yebi. Wapi tatouage? Wapi libora kubopa? Wapi tatouage? Wapi tatouage? Y'a tatouage en réseau sika. Oui, mais ma qui on est. Mopao mokonzi. Batela kinga video moko boye balaksinga ta Mopao bazobila na Mama Si. Sike komaki na place moko Mama Si po Mopao na moni Mama Si penza atelmisaka Mopao ya des fois suki ya mtu asala ba événement moko soko azoyemba ya des fois kotaka na ba kati bonsoir ma chérie bonsoir yabe asala ba événement mususu mona akotaka ba na kati ba motema Mama Si omona ba Mama Si mona beti mo eloko moko ba Mopao mona ningana bi po atelmisaka suki ya mutu atelmisaka ba suki ya mutu ne bomona kaiwana bozela na tiela bino événement soki na komona na yebite na kotana na galerie eza na ndeko moko ke Mama Sylvie tala place oyo po toza bate bele Mama Si na biso oyo kana no place oyo
eza boye na telefone mosusu namoni yango te awa zela awa ntango basilisaki événement ntango azwaka mwasi na ye ayambi ye basilisi événement na bango so basilisi koyemba mopao Koffi Olomide na mwasi na ye bakoboma moto oyaka na ba GGT ye na mwasi na ye oye nango baya na brutal omona kaka ye arrête mopao ye toyoka nani eloko toyoka na interview moke batindelinga pa ya be ba vraiment masitanga bandaki na kosala ba interview oza na Koffi voyager na Koffi mais et arriva P que ba refula bino une fois na Kenya. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Aussi parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et moi, c'était triste, c'était vraiment injuste. Je me demandais, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'on nous traite comme ça? C'était vraiment, chaque fois ça me donne des frissons, ça l'a bien été. Nini salamaka poto komati wana. En fait, c'est le moko. En tout cas, ndenge ba interpréter là on tina ndenge et comment ndenge comme là on a zaki malentendu. Vraiment. Zaki malentendu moko bon. Moni moi c'est ndenge azwaka part ya mobali na ezala rande boy toujours continuer. Cindy le cœur. C'est pas donné na ba artiste ni surtout. Et ça, c'est un plaisir pour moi. Un plaisir pour l'artiste. Et les autres, artiste Azana, moi, caché moko spécial. Nakati a groupe Quartier Latin. Et ceux qui ont la musique, Belo Salini. Ceux qui ont la musique, mais à l'avocate. Moi, c'est ma perdre vocation pour la musique, ils ont dérangé. Na perdre tes mais la musique c'est depuis mon enfance. C'est quelque chose qu'on ne fuit pas. C'est quelque chose qui est dans le sang, donc je peux pas le fuir. Et donc peut-être il y a un moment où tu es placé belé. Voilà. Alors naolinga total nzembo moko. Oyo za la proposition na yo na ba téléspectateurs nyonso. Oro pona nini? Tchara onions to balingi. Yo c'est ça bien. Surtout sur un album ya kalato ya sika dérangé au thé, tous on a ni attaquance. Et de retour Maman si alobi nyons c'est la ka bien. Une grande production animée par Cindy Le Cœur, Tozana et Léona Plateau. Bonsoir Cindy. Bonsoir. Un réel plaisir de vous avoir. Faire un tour du côté des États-Unis. Ok. Au Kunozonan. Dans mon idole. Oui. Et mon idole. Ok. Et ce qui te lobito quand on a mis Cindy a interprété un moment où on a été nani oh go meke la biso siko. Cause la tentongo etana poyo linganga bongo etuni makolo soki akoya mpokwa yango ikokoya yoko umela. Est-ce que Zali rendez-vous manqué? On va reconnaître ce ZNM déjà. Système. Et aux autres que ça 10 ans. Bah tu vas comprendre. Yepe banda kufagi ako. Omoni aninga batu ba comprendre ce que ça nani wana wana zaki na caché mais moko ayebi abwaki na banani o ba comprendre po ba yeba nzemo na wana zo bwaka pa mopa o chéri na ya bomba na kikongo lelo abimisi ya za chance moi c'est malamu ya balobi so malamu ali aka na lopango ça 10 ans groupe na d'ailleurs ebimisi album. Et n'habité on dirait revisitant par rapport à Yabané dans la Quartier Latin. Non, ils ont je sais pas, peut-être est tombé caca en coïncidence. Donc alors sur les coïncidences moi bien. La musique n'a biso lelo. Est-ce que moi c'est à la place? La Quartier Latin il y a lelo. Est-ce que moi si il faut à ça la rabat?
accompagnement, à accompagner à Bamisusu, à intervention à Banzembo, ou il faut à ça la caca lit, selon yo. Na quartier latin caca. Na quartier latin, nous, et puis la musique, na en général. Bien sûr que moi, c'est à la place. Pas seulement la musique. Moi, c'est à la place. Et moi aussi, à Zappé, la place, il y a aux leader. Elle est là aussi pour accompagner. Elle est là comme leader. Elle peut accompagner, tout comme Rose à la paix leader. Mais il faut savoir bien le faire. Comment bien exploiter la femme dans la musique congolaise? En la laissant s'exprimer. C'est pas donner à tout le monde ce que Koffi Olomide a fait. Il a montré à tout le monde. Non. Vous voyez, maman, si, hein? En tout cas, Azap est très bien. Comme ça, moi, ma péca. Épaulette. Oh my God! Non, Moni, ils ont fait partie de nos souvenirs. En tout cas, heureusement qu'on a bêta Zénith. Si on a bien à l'eau, heureusement. Donc, ils ont reparmi mes souvenirs. Vraiment. Et statut na yo lelo na kati ya quartier latin. Eza statut nini? Directrice artistique, chanteuse. Et voilà, la quartier latin. Maman, si, mon thème. Chanteuse. Quartier latin. Quartier latin. Directrice artistique, chanteuse. Na carrière na yo, kozala pembe na Koffi Olomide. Iloba nini yo alobaka na yo tous les jours. Oyo alobaka na yo toujours pour la carrière na yo. Je veux ça. Il faut que tu fasses ça. Nini oyo ezalaka, oyo se répétera trop. Na ba conseil ou ça va. Ils reste comme tu es, kaka. Reste comme tu es. Parce que moi, quelque part, moi, un peu têtu. Ouais, il y a peut-être un défaut, mais je n'ai un peu têtu. Mais il faut m'écouter. Il faut écoute-moi. Reste comme tu es et continue de m'écouter. C'est le maître qui parle. Quand le maître parle, il lobane Koffi ayebisaye. Ayebis marake azara mo bateti na ye utana on a parlé azara bateti mo mike mais Koffi ayebisaye ayoka kaye mingi. Ayoka Koffi. Ya oto mona mamasi bavanda bien na mobali na ye. Mbula o basali mwasi moko te Koffi avanda na mbula o mamasi asali. Nako yokela ye. Ya wazo abimisa ba vecte. Alors tant mamasi ba no sala ba interview. Abane ba ko bimisa ba vecte mususu pezo mona ke oui azapeza mwasi solo. Po siko ka mobali na linga soute atika asala so bente mais tant azibi ko loba azibi ko s'exprimer vraiment so ka zo loba fo yoka ye vraiment tant azali ko loba donc toujours dans le loba ko fait bano ibse il faut yoka kaye. C'est le maître qui parle. Quand le maître parle les gens elo moroyo mona katina yo go loba po na maître ninyo go loba po na ye. Il me dit tout ça. Oui, par rapport à mon ami sur le barana, est-ce que au Pesaraï raison? Est-ce que au Salilango? Est-ce que si ko yo le barani ni pour naïe? Pour y aller au binaire reste comme tu es. Oui. Et au retour? Na Salilango, je pense que moi en a qu'un. Na yo kakaye. Et dans le baranaï, bon, merci. Merci parce qu'il me considère. Parce que s'il ne me considérait pas, il n'allait pas me dire. Parce que je représente quelque chose. Nami Sunaï. Il ne veut pas, il veut pas me voir. Nama bémo quelconque. Donc merci beaucoup parce qu'il me considère. Donc à quoi mon nama bémo côté. Alors Asira épée. Oui, c'est beaucoup. Maintenant, par rapport à l'actualité, comme on a revisité le répertoire et la musique congolaise, on va interpréter. Maman, si. Donc, mobile na ibise fok ayoka kae. Est-ce que yo la papa na? Oyo la mobile no tanga albake yo kanga, oyo kaka. Pose un jour bonheur. Mon bonheur o ayego yemba lelo.
alobi il faut m'écouter faut ko yokanga yo yokaka tamuso yokaka na yo te makutu malutantu kama wanga malongi ko tamuso yo yokaka na yo te e koma na ngoka bongo bongo botala moninga ndinga yokaka bande ko yoka banda kala alobi na ko yoka yo pe na kotika pe ko décevoir yo te alobi yango na kotika ko décevoir yo te zena na bloqué yo bino bandoki bozala boso bokoti bolingo bana koloba n'importe quoi na bloqué penza oyaka susara te ok bandoki alobi na ko décevoir yo te est-ce que bino boyokaka mibali na bino tamso mobali soki azoloba boyokutu kinia yo pe teti yaya soki olingi ozwa penza mbuma kitoko tala basilence nyonso mobali oyo abandaki koyebisa ye lelo ekoma réalité lelo mpe avandi mpe na kiti ya bokonzi mba ata baofinga ye omwana mosala kasi ye wana ti bino telema botika bosisa kofinga mamasi te biso mpe tokotika te tobanda kotiaka bafoto na miniature tobanda kolobela mamasi surtout ngai nalobaka mete fois surtout biso baoyo biso tozana biso bata mamasi sikoyo tokoma kolinga mopa usu makasi na bolingo na bango bande bakoma kosala mosala na bango na nde bakoma kokende nango donc bakoma bamibali mwasi na bali bastar koleka babakisa su bolingo na kati yaya ndeni mbongo ekota te donc tolobelaka bango tosala la timi na biso po todefendelaka mamasi po mafinga eleki baplace mosusu tokendaka mosusu ba basala baza bachaîne bafingaka batiaka bilongi ya mamasi na kofi babebisi yango kutu bafingaka tomonaka bato moko te bakende kotaka kuna bakende kopekisaka bato wana ngenge botiaka kofinga mamasi tomonaka te sibongo biso so tozoloba babolamu na bango botikaka biso tolobaka babolamu na bango mpo toza awa mpo toyokisa mpe bato wana mpe pasi baoyo mpe bafingaka bango baoyo batiaka bafoto na miniature mpo bafinga bango banda ntongo ti midi mpi poka yango mpe biso mpe totiaka mpo todefandaka mpo bamonake badefense ya biso toza tosalaka yango te mpo na nini non potango kuna batiaka babilonga kofi olomide ta bazotia mamasi na ndenge mabe bakofinga ye butu moi donc mamasi mpe aza na bafai na ye oyo biso totalaka tokokaka te esalaka mpe biso mpe tokotia ato akosemisela mpo bayoka mpenza pasi ekendaka bongo kote bafingaka batiaka bilongi aire nyonso okende okuta baye na baminiature okoti na baémission na bango ya kosaka na kutu te donc yango biso mpe tosalaka badefenseur na biso awa todefendaka mamasi nayebi te nayebi te so boyokanga nalobi bongo mpo na nini nalobi bongo mpo na ntongo live ezalaki napesi ndonga so sandaka azalima ngai nalobaki na mataki mwa likolo mais en tout cas excuse nga mpo ezalaki abongo mpo ye ayaki na kati ya live kostope neti batia kotia foto mamasi est-ce que soki batie mwasi ya papa jidam lokola ye aza mwasi mponga mpe natunaki mpo na nga alobaki te nga naza nanga mwana mwasi faut kotala likambo nini oyo tozolobela bon nayebi te so likambo nini mpo papa jidam abanda otia neka miziki atie foto mamasi nayebi te soki bino bomonaki eloko moko mabe elekaki wana en tout cas nga nayebi te namonaki te natiaki beza kate ntango deya namona bya sanda deja sa akoraki deya asilisaki namoni kaka ke te balobi sanda azoloba ke foto ya mamasi batiaka yango pamba te batiaka bafoto ya bamusicien nyonso neti nga vraimen nakende tia nanga foto ya musicien nalobelaka musicien neti musicien nini boyebisanga bamusicien nini oyo nga nakotia foto a mpo nalobelaka ntuka na ndimi te loba kaka na aire boza bino nyonso en gros boke kobeta concert soki tozuka bavideo moko nde bozalaka bino nyonso otie bavideo yo tozotala mais oyo ezaki na bato kotia nanga foto a mpo nalobelaka musicien bai na ndeni bamusicien oyo bango wana bazobalukelaka bato omona ye moko star kofi olobile combien de bamusicien bazala kuna babima kuna bazotrahir combien de bamusicien na babwaka mai na bato kaka boye bino mpenza buzoba nini toloba buzoba nini ozobake na age bozala boye mpo nini wapi sindi mokomba yaka na koblokaka na bato mosusu nga nde naza boye telefone kutu eza na charge te donc kala te na okata kutu donc soki nga nazokota boye so nalongoli ka charge kokata bapona bloke ye sikoyo donc fo bokotaka boye buzoba na age
nga baza âge nanga peza donc naza na âge moko ya bien mama faut to batelaka mabala faut pe to pesa conseil na bato obe bazo bala ba batelaka libala ya bon libala ezaka na âge yo bite âge nanga pe lelo pe na ko sala pe na libala ki parate bo monete mama moko akoko bala ikuna koko mama koko penza koko ba déjà ba donc ba 65 bali bo moneke te tala yaya komona ateke soko omonika okoki 50 ans okokota su makambo to bimoni mukolo okoki oso nuni yaya luvunu nga bene na bandeli siko makambo penza donc elengi bese koti siko na nzoto donc elengi na vandi calme ne ba mindele bazala a koti pension reine de koti azolia mbongo na sala na kikoko azolata kitoko ba greffe kaka tanga ba koma mikolo na bujeni te na bujeni azo goche azo sala na poto ezala bongo tuna mboto vana Allemagne au moins ba jeune bazo sala bakende kama ba vacances mike raison aso musala kene boy metant ko za pension ne herbe ba sakana ka siko ba olia mbo mukemke ba keba uloba keboy ba zongi ba mikolo donc biso baza ceux qui to lobela mama si to lobela pour na ko défendre pour battre belé ba ya ko finga asindi wana mwana musala abebisi libala boy libala bino boyebi ke ezaki na divorce mo pa wasi aloba bo mona be libala ngosi bo sali divorce bazolu ka susu ezonga lisusu e comme le kola matala na moko boye lokola moi nini mo munda muta sala vie na ye esili muta otumula moninga zate mutu pe a contredire te souci ka ezaka un mois bana ende un mois bana musu baza séparé mais avec le temps baza bana na ye na bende soki tozo kabola bana bato mais bino pe bana ba pe ko tosa papa pe azana ba fani na ye ta musu bo sabe maka musu pe ba fani ba olinga ti ba osani bino bo kam sanga âge ni âge sali ni âge ne zwara magoda te âge ne sala ni oko linga te bo kam sanga bo kam sara penza soko d'après soko na âge na ngane na za koko bo d'après nde omoni nga koko bo donc d'après nga soko donc soko d'après na sani donc TikTok ba sele ngo bino ba jeune ba mikolo bazala te to ko loba nyonso biso nyonso toza bana 1900 toza na kata TikTok biso to loba pona mama si to loba la mama si na kitoko ba pexi biso to sanda lobaki te bino izana bino bozana bino basi azape na droit na ye akoloba soki likambo za po bango bazana kati peut-être mona ozoke na mwa libanda mingi ayebi ko wa ko mwa ko redresser ça non normal et mabete mo pe akosala mwa appel peut-être wa monika sala appel peut-être amona yango retard po sala mwa appel akotaki na kata live ezaki na bato bazaki na kata live muso bazaki monter bon ekende ki bongo mais après to vandi to sololi na ba privé donc voilà eza na oyo likamba gravité alobaki na ndenge mabete to kalime kaka peut-être ceux qui na ndenge nini peut-être moi sentiment mo côté na nzembo ndenge zalaka mama si motema mopao vandaka wana yaya vana na ngwende mto koki masolo ango yaya talaka koki ango bo vanda bien to tomboli bino ka ba chance biso to zana biso wana événement ezali bo biso balobe botin la biso ba biloko penza euta directement kuna bo pesa biso peto chaka to ebi net photo oyo na zongo ni nga moko kaka na ebile na zwaki photo oyo o chango eza na komba mutu te nini te na zwi na che wana photo mama si aza star na micro na ye azoyemba aza star ayemba ka banzembo biso no stoyebi même temps moi c'est libala siko so to lobi ke ba photo ekota susu te ba chaka ba photo te siko mama si anwa zaninga moi c'est libala na palais en tout cas bato so peut-être abso mama si anwa comme ninga moi c'est libala voir na randa do to chaso ba photo te donc na bato so ba comprendre en bongo mais ba lobi to chaka ba photo mais net nga ba photo musicien ki tout la ko loba ke bazana événement loba ke bayemba ke bango nyonso moi eloko nini mama Gaël tango akendaka bakendaka na bango na Côte d'Ivoire kuna tomona mama Gaël afilmaka bango nyonso bazoyemba banini ba video moko soki eza bango basali basalaki mama si tomonaki seulement basalaki ba video pona ko loba moi eloko pona mama si
pour respect peut-être ça la rapport à maman si to mona ba musicien moko achaka akapela oui mona to zo kango to tchango na ba chaîne ne ba lobaka bongo to tchango ba na ba chaîne en tout cas il est vraiment très bien très bien wande to tcha donc surtout biso ba o to ba mama si deti ngavement oya ko loba to ki baza o kake ye pa nanga o te mama Sylvie mama Sibo na otika le papa y est moko peut-être maman si vous avez moko le bique bolo et puis ils allaient répéter fan ba pek ça était fan vraiment fan azulinga star nae ba pek ça fan était pour mo tema na ndenge lingi pour ba fan mo soto pek ça azu ya nae kaka o lemba peut-être na yo moko lembi pour boza bino place mo te boza penda ko moko te bozo tapoter te bazo sinalinga live Buvandika boyo kanga. Est-ce que boyo kanga yi? Nazo mona bozo bouger te, ni nezo bouger te, na ibite pourquoi? Est-ce que boyo kanga bien? Bozo kanga? Bozo comprendre, hein? Bozo kanga? Mon téléphone est bloqué, Tony. Eh. Ok. Vous avez bien, hein? Très bien, très bien. Donc, libala, ils ont patience. Patience na kati ya libala. Oebike. Merci na Flair. Et bloca quitte. Et bloca qui bo tcha ba takotage te, bloca qui. C'est que font moi mais. Danke. Bozo kanga, hein? Bozo kanga. Bozo tapoter ten. Téléphone ku tezo kata kalate. Na si bokinga onu so manolo ba boyo ka kingati po ekalaki. Mboka elengi. Ekalaki na bana komi yoka donc na zo yoka te na mo wa boyo ka te. Na bo tapoter. Donc voilà, on a banolo ba yango wana. Pona papa na biso Sandra za papa na biso. Donc c'est normal ceux qui li kamboza peut-être OK na oma libanda akoya pe ayeko ba tête ozonga na nzela boy tozo ke libanda mingi et a problème te na ndenge pe ya bien soka yena kati ya live donc ndenge ya ki bongo peut-être amona ki likamoko ouais c'est plus ça qui était na yebite nga na monite nga pe na mona ki te so pour na photo kaka bon to yebite akende na onde akende ki na bongo donc biso pe to lobike Mama si aza moto abato ebele. Donc, eza na bato ebele pe lelo.
balinga mama si pona Kofi. Oh, ozala kiti. Namona yimboke lengi na ba commentaire. Mboke lengi ozala kiti. Alobaki to lobela pe ba musicien. Bon. Alobaki biso toza basi, Jidem aza mwana mobali. Donc akocha mingi akocha mingi photo ya mama cité. Moko achaka pe photo ya ba hippodrome, achepe photo ba musicien. Ya nga beneti nga na kocha musicien te. Le ba hippodrome na ko lobela ngo mukoto kozwa date ay na bani pe kocha me na chaka na ngo na ba koma na ba titre na nga ba ya ba nini mukolo pe date pe ko bimantoko to bano chaka nyonso yango poto ko sala susu ba promotion pour to bi date eza. Bonsoir ma Solange. Soutan ba kocha su date tan ko bimali susu. Date bimi wana pe to chali susu ko leka. Mais to chaka na biso ngo na ba titre ya des fois hippodrome ezoya ba titre to chaka na biso nga na chango kutu mingi kutu na ba titre na nga. Na chango trop. Donc yango wana. Donc ayako lobela pona papa Jiden nenga chaki photo mais ezangi na oka photo azotani ba nzema mama si. Elo mabe ezala kite mais na yebite pona photo wana mona ki peut-être ya atala kite mbala moko ayiko matakaka mais Jiden lobe asala ke émission moko pona conseil surtout la famille lomide na bana. Asala ke émission moko kitoko ezana kata chaîne ya YouTube soka asala na TikTok il faut dia cha na YouTube. Ezala ki émission moko ya bien. Conseil ngabe na tala ki yango tina suka lelo na tongo. Donc ce qui peut papa Sanda atali pe émission na ko sepela nango. Ezala ki émission moko ya famille. Ko pesa pesa famille conseil. Na émission na salaki. Nozomo. E bloc live na ngai bloqué ki e bloqué ki penza. Donc ba signal elinga ki bloqué sango ba tapotage tan na lekaki yango nde sali bon. Ngana kite bato bazo kota na ba oba lobaka n'importe quoi oba finga ka wana bata faux direction ti wana oba to ba finga ba musube bazama pe ba Kofi Philippe ba sala ba faux compte ka ba ko finga ba biso ba ya kotambola ka na chaîne ngana tambola na ba chaîne ba to pona ki no finga ka bango soki na yoki peut-être na okota na otala makambo a lobela ezaki na no finga ne bo ne ba sala ba otala ba no finga ba na yeba ne ba finga ba tuté biso tozaka na pouvoir o nzamba pesa ka biso donc sozo lo bano bolamu au mona bato bazoya ofinga donc pona mama si biso mingi tozala team tata mwasi pota nga na yaka pe na kitata mwasi eyindake ngai tango na bano lobela mama si o kaka zo lobela mama si nazala na nga moko tanto salaka la team. To bandi osala bemission ya mama si nazala pona kolobela mama si nga muta liboso na banda pa ezupe en plaire mama si pa nande pe le to ko pe belé bongo ne bien équipe choc yango ne bongo ka bongo muta ko zala na banda nga moko événement nga muna banda vraiment pa mboka lenga yebi to l'équipe ne betapi to sukisa ba mama mo santo tango poser banda ki beso na sa live 400-500 personnes batu nyoso na ba kota pa na nga bangwana lelo ba balukilanga po ba kene ko sala ba zizani na bangwana ba banda ko kota kuna pa na nga biso atu banda lelo pe nzambe pa sumi to kompe belé mo pe kuna mona 2 jours 3 jours sala kate baninga musube ba osala donc mama si azaka likolo eza biloko mo pe pesa ka makambo azaka na actualité a pe na batu na ye ezala kenda bongo surtout ya za star ayembaka aza mwasi moko te otamso baza mwasi mo babala ka vandeka na libala non ya za star elo ne batu babosa na ba mususu ya mwana donc mama so batu ba kolobela ye kaka so avant ba ndako bazomona so tsakoba ndeni to mona so mama sina biso te ndenge na ke wapi batu ba kotuna ba olukaye donc biso bato banda ba makambo ngo tie yala ngani boy e pese pe makambo to sangani lisusu bato malamu obalo mama sina ndenga bien lokola ba vivre naturel yaza Kofi Sindi
ba Cindy mon combat tala o baza aw. Donc to comme belé Cindy Love ba JKB yebe kuna soko ba omekika na mama si aye ba JKB wana JKB boyebi ya jiga. Donc soko lobika pona likamo pona mama si aye to comme belé to comme belé do yango ne bonga bongo to comme belé yango to lobeki mama si apesa ka pe biso mon beba ba mbote ça la pe bien ouais mon to ka mon pa ba Cindy Love la team ba Cindy Love ba Cindy tous les Cindy mon pa on a biso le sako papa na biso talaka soki yote biso ne toto ba mama cité grâce na yo to mona so mama siko mate to yebaka na biso yetanga zo yemba ne kuna ba kulunga na ba mama sikale bana za ba kulu mo top kuna azala ba na mama si bandakala tanga kota pa mo pa ayi ko boaka surtout nzembo oyo baninga no sa quartier babala quartier comment sans ce qui ça c'est nix so ndeni ki mo bangi komina wana bane place bana on a là kila mama si siko tanga na bandi ko lobela mama si na kofi liboso na bana ko chuka kofi na bana ko chuka kofi en tout cas baza la bien na mama si ko lekela na bana ba ko chuka bato bayebi nga na bana ko chuka mo kofi pour na mama si mama si zubula mesu toma tadidi la kalangangu en tout cas na bana ba ko tuba kofi. Merci beaucoup na Flair na bana ba ko tuba na bana ko chuka pesa kofi pesa donc zo chuka nga mama si kalangangu zibula mesu papa wana kutoba ba abimisa bana na bimisa yete vraiment boy mukoni ko bimisa yete ba ba fia abimisa yete abomba ka ye boy ta ba bana ko bimisa bisa nyoso mache komi wo nga masi madame pesa premier o peut on go souhaiter papa mon papa ça les gars conseil donc tu beau to CP là mama si pesa lelo aya mama si lelo siko to comment ko songa la mission nyo sa sala mama si pesa toujours bana ko ba mbani na ba mission ozomona moi zo ba mo likamoga ya respect ka pa kofi faut un respect makambo ebele aza moi c'est luzito aza moi si penza solo mama si amutema malamu donc botika to lobela biso ba mama si na biso botika biso to lobela biso mama si botika to lobela biso mama si na mona na écriture be po photo na nani na ngai so ina che photo na na mona na pesa écriture te botapote eza bongo te Cindy mon combat Cindy mon combat talaka yo Cindy mon combat yo zalaki te na moi tango papa Sandra yaki ozalaki te ozalaki te tango papa Sandra zalaki ozalaki te yaki ezalaki ba gravité bato nyonso baboyi Sandra bacha photo mama site il faut mona bato ne baboyi Cindy za star boso bokomiseka mwasi ya libala na kati ya ndako seke bovandisi na ndako comme ça totyaka susu te ezalaki ba dégate biso nyonso kuna totya foto te epo na uta modifie lobi te yo oza no mwana mwasi okotya na yo ozala bilo ya problème te botalaka ba événement bozelaka ba événement ka nde bolobelaka aza star ya wana so akomi mwasi ya na ndako babombeli biso kaka na ndako aza star osakana te so balobi te batiela biso esili kikonza te bongo jidem akozwa mamasi tala makambo jidem akozwa mamasi yango en tout cas non to comprendre pe phénomène yango te jidem pesa kozwa mamasi ata atiaki neka banzembo yango kuna na ti makambo wana ebandaki na mona kite na yeko koma ka kote ka ya suka ka wana o azopesa conseil wana nga kote na ebandelo nazalaki na nga wana na hotela de événement na ba hotela pe émission nene ya
après na otala suji do côté sanda kota ki wana kuta yebit na omona kota suka base ba Congo bazala luzito moyen te dido base ba Congo biso oyo base ya luzito yaya ndenge bozomona mama si bongo mwasi ya luzito yango bomoni ti lelo pe avandi peza avandi si pe mopao bien bavandi calme biso totika mama si te mama totikelele totikela mama si nini tosali nini biso toyaka mpona kosemisi na ye toyaka mpona koloba bolamu toyaka mpo tosangisa bamakambo na bolingo na bango toyaka na biso kofinga te kote kuto bazofinga kote kuta kopekisa nde yango wana kote oyo bazwaka bafoto mama si bazofinga ye mwana mosala atala makolo boye baza kofinga kodekri sekisa kuna nde bakotaka kuna neti babato lokola bango basandra ake kokota kuna ake kopekisa botia kolobela mwasi na bana botia kofinga mpo kuna bafingaka siko biso awa tozosemisi na ye tozoloba bolamu mwasi akofi aza respect mama si peza ndenge bazaka na libala siko biso eloko nini bokopekisela biso yaya foto totie ya nini tozoloba biso bolamu na bato balobaka mabe siko ata bino mobopona jido naza na ye wana po soki lelo balobika bana kosala siko mabe nde bato mosusu bafingaka batie bafoto nana kopekisa siko donc moto akomata susu kuna mpo na ye te bakopekisa ye te azo take na ake take kofi ake take mama si nani akoloba siko mpo na ye mpo eza chaîne na ye siko azoloba ne bolamu toza na biso nyonso wana mabe nini azoloba mpo basala asalaka promotion alobelaka kofi olombi mpo yalo ye moko alobi aza kofi donc jidem azoloba aza kofi siko ngai na ngai nalobaka ngai naza sindi neti ngai naza na nga peza sindi mpe ndenge naza boye siko nani akoloba na nga siko ngai naza na nga sindi naza na nga sindi mais naza na kofi siko nasangisa siko bango mibale epesa kitoko dio moko ya bien po bango mibale siko mwasi na mobali siko basalaka bamakambo oke esepilisaka biso makasi esepilisaka biso baya makasi tokenda tomesana sikoyo yebisa biso biloko ndenge wana okaki baremarke aye nango buka na privé tozwaka mpe baremarke ebele na privé nga naza na bato nanga na soba wana privé bapipi mpe bato mpenza ya nini soki likambo tolekisi ndelo omona mpenza ye mpe na mosusu tosala mpenza mission abengo na kati émission me amona tianga tianga en privé akitisi yo te boyeboye kee nango malembe ozokee nango mingi oyoki mbala moko ake na privé mais lokola ye amataki na kati ya live toke nango mpe na ndenge ya bien omataki na kati ya live mama si d'abord oui mama si aza na bato na ye mama si d'abord baza ebele tosuetaka mpe te mpo bato biso ngata na bakolobela mama si bamiso baba o te biso tozolobela mama si mpo un jour soki mama si bakabwana mopa mpo tofinga mopa ndenge nini bino bosuetaka mama si bakabwana mopa bato bavandi ndako moko bakendeke bazongaka nana yebisi bino ke mama si bakabwana kofi quelle tension batension ya ndenge wana ya mabe bon mpo ani batension ya ndenge wana mabe mpo ani soki bato bazolobela mama si keke bazoprotege mpo bakabona na nani na sansi nini ezalaka te ezalaka te wana eza kaka kozwaki nini ya mabe biso toza na nini te oyo bakabwana non baza komosi biso toza na tolinga bango makasi nde bazalaka bango mibale wana bazosala bamakambo na bango tala lelo mama si asi abima lelo liboso kofi abimisi bamasi makasi abimisi ye mpenza esili akomi kimia ale alingi susu boyeboye te donc avandi atika makambo nyonso lelo akoma marie azalaki ne célibataire mpo bakosala nyonso alingi azosalaka makambo bisala busala peut-être moto akosevre te mais lelo akoma marie akoma kotala mwasi na ye okotela pa mwasi na ye ozomona en tout cas la famille moi je vous quitte mpo nazomona eloko na yana nalakisa bino awa mpenza namoni yango sutu peut-être eza na telefone oyo donc je vous quitte ensuite tozokota na balive bandeko mosusu tozokota na live bandeko mosusu mpo oyo nalingi nalakisa bino charge naa na problème ya charge
Merci beaucoup la famille. En tout cas, je vous love. Hein. Téléphone est au 4. Na kati, toza na biso wana tozo kota kota na live ya bandeko mosusu. To continuer na biso makambo na biso.